Caméra Zubango, le sang c'était limité. Ami bango na cité loyer, ami bango na présidence de baluke lié. Et puis à la idée de cabinet, il y a ça makamouye moko té ça le corps président. Félix. Maman siko boko tomboka pe boko les anines. Toza kolela parce que to accompagnant qui président na biso national Vital Kamerhe na invitation. L'artiste bimi et que batia na ye na makala. Tozali kolela parce que to accompagnant qui ba ingrat. To pesi ingrat bokonzi. Ko ba ndi boko mona to bima ki banda tongo kozela kotala bongo mwana mboka Vital Kamerhe ndenge ba bensaki ye na parquet à 4e rue. Ko bima nde yango oyo bule mo mota ka ndeto mamolili to kota kitongo ko bima yango oyo. Na libanda bato bakolela balobi mwana mboka Vital Kamerhe batindi bongo na makala. Nde boko mona bato nyonso awa bakolela awa likambo weza nde boye tokolakisa bino makambo nyonso ndenge kosuka. Nous félicitons le chef de l'État pour l'expression en tout cas, c'est la vérité et nous avons l'espoir que demain, entre les choses seront maintenant très bien. Il y a une chaîne des escrocs, des volets en cravate et en costume. En tout cas, nous ne pouvons pas tolérer ça. Mais Vital Kamerhe, c'est quand même votre allié, il est oppositeur du cash. Oui, on met tout ce qui est politique, mais en tout cas, il suit quelqu'un à qui on a fait confiance. Il allait travailler pour les droits du peuple. Mais depuis là que nous avons constaté que nous sommes échappés maintenant dans ma couille, il a commencé maintenant à mettre des mains mises partout. Il a commencé à insister. C'est pas ça le cas. Il y a la politique à Kamerhe. Et puis côté maintenant nous devons se séparer en beauté. Et maintenant nous et Kamerhe, on se séparer en beauté. On a vu comme la mission en question. Toute la gérance c'est en bongo. C'est vrai qu'il y a une multiplicité pour ça en bongo. Et maintenant la justice se séparer du saut en beauté. Accord et quel maille. Accord et quel maille. Bon, accord, c'était la Félix maman. Comment on commence à monter les vies à monter. Si on peut vous dire, les gars, que Vital Kamerhe est Kabouani et il dépêche continuer. La justice. Ah, Akende. Allez, l'action Yango. Allez, action Yango. C'est ça le bac. Eh, yes, on t'a lobby, camarade Nenga Lobatona. Nenga Sala. La vérité, ma place, dans le lot, la mère a cueilli. Ah, ceux qui ont qui n'est mis mon lani. À quoi commander ni? Elle a aussi mais le lot de mon Vital Kamerhe a cueilli prison. Ah, ça me s'amène. Akende Libela. Président. Mais Azana Batout. Azana président. Oui. Ah, Batout. Azana Batout. Mayo Azawana. Azorele. Awa président de l'IDP ça faut qui. Tout ça ça. Kabunda Azime c'est Kabunda ça. IDP c'est comme le. La ville de Pespo c'est la partenaire de la justice. Justice. Comment le biso va convoquer par Congolais. Na lobby. Papa Angela, par moment ba lobby ke ce qui fait accueillir pour l'homme ça mon économie to voir que ça fait ma conseiller. Attends maman Marthe pas gangaye. Je vous dis c'est attends maman Marthe. Alors attends pas gangaye. Nani wana? Attends maman Marthe. Attends Fati pas gangaye. Attends président de la République pas gangaye. Attends président de la République. Attends Fati pas gangaye. Ceux qui l'ont vu à une invitation qui arrête, ils vont fondre la vidéo président. Il a une fée, ce président en Afrique du Sud. Souma. La justice. Mais pour l'instant, cash. Vous connaissez l'état des droits. D'un côté, ceux qui ont organisé l'état des droits, c'est la base. C'est le progrès. État des droits, c'est un salon. Bolobi boni. Papa bolobi nini?
motema anyokoli biso fort. Na nini? Anyokoli biso mbongo asoki moto. Ezomonana te kaka mele. Tosala bomaka nyonso kaka mele. Ekokende kopema. Bozosepela partenaire na bino akende na prison. Oui, maman. Bozosepela allié na bino partenaire na bino akende na prison. Tandis que vous avez... Bozosepela po akende na prison. Bana bozolanda kozaka liboso akadire mrio depuis toyaki tongo tina pogwa awa butu mutuka ememi mwana mboka Vital Kamerhe ekei na ye yango wana ba réaction to kozwa bato baza libanda awa tango kozopena mokonzi solo tokomona makambo kovanda makambo yango ekomofanda ama état de droit vraiment yango oyo Kamerhe abanda koyiba abanda kosatandre te qu'un jour akoservice na ndako mais vraiment tosepeli balanda bango otanga moko olobaki avant élection esama na mboka wana tape Congo président olobaki ozala camarade nanga totanga na yo soki ke oyibi ubia odetourne mbongo sistesa mosala te moko alobi atanga Félix ndenge naza boye soki nasali meba sistelaselanga soki Kamerhe azalaka soki ayebi bato baza na bango na kitiko wana azonga bango fini papa wana nini depuis Félix aza na pouvoir mais il faut mon réputation à Kamerhe Félix akokoma tina maladi wana elandi Kamerhe tina prison ana Congo ezali sisi makambo ya emetangala yango te po maladi wana bamiyibi nde bayaki nango awa na Congo biso toyebi lisusu maladi wana te bamiyibi merci papa eloko uti osala masikoyo bato ebele batiaki tendeke toza na mboka oyo bakokanga basoi-disant te mais biso toyebaki ke makambo mwana mai asali eza ebele tozalaki sur certaine ke akokende lokola kei tozopesa kaka nkolo merci facha continue boye tolakisa soki fachi aza na kati bakanga ye ozolanda bakanga ye lokola justice azosala mosala na ye soki fachi aza na kati bakanga ye mais na oyo nyonso euti oleka lelo soki bakangi fachi ekolakisa mpena ke Congo ezongi sikoyo a marche soki fachi aza complice na Kamerhe mais soki aza complice te bao nyonso badetourne mbongo ya Congo parce que fachi ntango abandoloba makambo azalaki na assurance yake nyonso azoloba na peuple tokozala satisfait mais mwana mai alingaki te mpo biso tozala satisfait yango lelo makambo oyo asalaki ememi ye place ememi ye wana
tolobi boye Faci asuka wana te alandela na ba oyo na bandeko na ye na bandeko ya banani bango nyonso soki baza na likopa oyo balanda bakende biso tolingi mboka na biso